tout ça. Na des jours vraiment ezokende kitoko, ezokende vraiment bien. Badongolo miso so ba otala ba ozela. Moni 16 000 places pas faire. 16 000 places na ba salle wala ba proteza munene. Ah oui. Mais pas faire na ba moya bonne musique na ba golo na e eza pas cité autonisa. OK. Plein rosale et puis vi les 12 fonga mati, les 13, les 14, tout le monde a marqué nos jeux et ça rekende bien anomalie mo eza et puis problème technique un sauter na côté na na difficulté so ba bien moni que exacté. OK. So c'est na faut ba arranger ba makambo na nyonso. Très bien. D'autant au côté bo ligne à saturer bo mo so ba bien exacté. Ba réclamation exacté pourquoi ba lukati ba arranger makambo qui n'est plus vite que possible par rapport à et puis par rapport ba fanatique o balingaka faire ndenge bazalaka bata chocho là ba resomba ba bien on senga que non il faut ba arranger ba makambo nyonso pour ça ma clair bosomba ba bien na bino na kimia. OK. Mais s'il faut tout le par rapport à retard aux manœuvres oyo ils ont marqué ouverture à billetterie tout le monde banalise salami bande rebelle na ngambu o basuke na l'artiste fali pour il faut que non tout droit balobi ba manœuvre na to ba dosa parce que bono luka moyen niveau ya ko bongisa mambo sale parce que besoin na bino ka demi terrain ça na 16 000 que besoin demi terrain mais configuration ça doit être configuration ouverture à billetterie et ça là qui est bon par rapport à billetterie je crois très bien na bandeko ba otala biso baby que écrit moi ba nuit je pourrais dire par rapport ya ba gaulois vraiment bazaki très fâché ya ninga o sakanate puis ba gaulois mususu ba débordaki vraiment ba langage comment mutu so bengo na téléphone o tomboka ite ibula pola nini boye c'est au sala na funda oh mais ba comme faire ezaka boye nini o mona teke o na besoin mona ne bosala motema ya kotita mais le problème c'est que Babi, c'est lui qui aime, supporte. Ah ouais. Tant que vous êtes fanatique, il faut supporter ma caprice. Parce que toi, la motile, porte tout le monde en haut, porte la danger, mais la blonde, il y a danger. Il y a problème technique, problème technique et con. Mais si quand on a l'ouverture le 12 mars, en tout cas, tu as dit en pleine émission, il fiston frappe na BG Manda. OK. Tu bêta qui m'a beaucoup après, on te nema to meli. OK. Pour te lever maintenant. Comment il est que ça l'ango susté le rocher. Bah comment d'accord le baba bika so faire, moi so faire concert à ING Arena. Qui a billetterie fonga magité. Que quand ne ba ne ko sala ka mo en gros, pour que le bani na sortie médiatique qui a fait. Félicitations à l'artiste. Okay. Et puis félicitations à la journaliste qui m'a dit faire rigola. Thierry Cameroun en tout cas, c'est vraiment que bazama professionnel dans le domaine où il ma en tout cas, nzamba lola mona pourquoi parce que ma fan ma plus na mambo tali parcours et artiste. Très bien. Et ça bilo musu bat baloba na biso, ba dom so bat baloba na télévision, au moins na mise mora les gars na TV je connais les wenge. Ah, obandi monsieur combien na ngo bonga yo nyo baby ça mais to solo la ça mise moi les gars je connais les wenge mais OK wenge ne ebi so ça bato wenge bato ba yebi wenge o ba mona yene nga ya on a la chance de na plateau là wa chance te on met to c'est mise qui to chance te ne o baby ça na baby si na tika c'est wenge monsieur si la beta non na beta biloko olinga ngo on sala ne samla Alex Nganu. Ah, il fait boula. Mais ça non, il y a bien non. Au moins il prend message l'artiste fait rigoler l'artiste ga battu. OK. Na bato bazongo na ba sens o bazuli yango. Na partie au faire à bengati Fali, c'est un garçon qui se débrouille bien et créé. Son a tourné battu. Oh. Na garçon. Na mona mobile, bino konini. Et ça ka momo kote. Lingala na français. Lingala na français. C'est le temps où on va boy garçon. Il y a bien Fali fille. Et peut-être c'est un artiste congolais au sam sala bien le bon à sens on a peut-être. Oh, azamu na mobile au sam sala bien. OK. Na lingala c'est bon était bien. C'est un artiste congolais au salam sala bien. Peut-être est-ce qu'il y a un plateau dans la facilité attendre comment faire. Il y a artiste Attends à faire. Faire.
tanga ma fait Richard de Poule. Ok. Benga lona faire nini. Kasi benga bon. Ok. Mais si on batunde ba oluka ke non ba balolango parce que faire na be mission total à salara. So va poser question fa ba nous ba ne mission type mo sala ma canal plus ça va chinga na parler ça na ba bula bi vieux leader atomboli yu maana ngaite fanatique nabi kabino moko sorte je peux attirer les bisa mais siko ba poser question aloba nini fala za reconnu Ah oui. na mboka na biso na yebiete ba yebiete c'est toi ba otanga komona est-ce que faire ça ignorance ka yebiete Ok. on est comme mabe tant faire ça la mission abika yebi na nati problème ce sont abesso yebi falité problème ka pour moi pour Gola suprême faire Gola on reconnaître que l'artiste est un warrior na au milieu ba plateau ba ke ba warrior ba bon pas nango mona bango tina ba nani na ba concert na c'est bien ba tata mikolo pe ba kenda obi te kuna ba leki na biso ne ba papa ba ya au moins ba maturité kolo makasi ba ba kumisa ne faire la bonne musique boyo kate ba loba ke kuna ba tata kana ba mama ba zala boyo ko ngote faire Gola à reconnaître bango pona bana pour lingaka bana aïe oya bio pour venir bio alingaka bana ne bayeke bana bakenda kosoutenir oyebasa mwana mpo bakende basoutenir papa esala bien yanga bike bawario bazali bagolo nde make bazalaka nde sikoyo mobondo mpo bango baka na bango mate tema balobake no bana ok obeta musike ya bana mpona osepesa bana poto bino olobake rendez-vous na bafle totyaka micro boye bato bayembi kasi musike ya bana soko biso oyebisa yango sikoyo batata na bamama na bango sikoyo baoyemba sikoyo unison kote bana bayembi na voi na bango kote mpe bapapa biso oyembisi sikoyo bapapa mpo bango baka na difficulté koyembisa bapapa sikoyo biso oyembisaka na bapapa na bana na bango ezala nde bongo wario mosoko oloba befere te mais so afai na pale minene nanga komi mike baoyemba mpo banzembo wana moto akozapango aza te il faut comprendre c'est un peu ça émission lega kitoko bandeko wana en tout cas félicitations na bango et puis l'artiste Faire Gola azo avancer mais ngeli omona azwaki wana na émission wana seke ingénieur Selebu mpenza na koto bato basala gymnastique koto bato bake ndule bazwaka bafle batie basala gymnastique bayoka ndule ya ING basala yango bongo bon est-ce que bon na bien eza musique so tobeta na Belgique ya obeta na Paris deux pays différents obeta na France deux pays différents merci beaucoup le 24 mai bon bien terrain comme na niveau babi déjà c'est beau qui est bien c'est bon ezalaka c'est bon ti baobenga basala oseku papa yaka ti baosala oseku papa yaka nga na yebiso wa bazala na bango kaka boyo detere ekende bien baspiritas bazala yo mona bango yo mona na sali yo mona na sali wala tabutakangaki yo babengaki nani komo mosusu babengaki ezaka nani te mosusu te komo mokali mokonzi abengaki boye so bapapu soki ni bilo mwa yo mona na sali kuna bagangaki komwana so bazala tala ndule wana ezalaki ndula teste si réellement oza na bafani mpo bafani wana baganyi nani baréclame Fere soki mpe soza na bafani na mpe fo baganga mpe yo te kasi bakenda boya musiki ezali ndula teste eya teste siko poids batali poids oza nanu baopese te mais monsieur comédien na suka tokomi na biso na suka kaka ndolo mais ntango baotya héritier oyo atana bena Faire Gola badirecteur direct tena ese Fere na héritier bakozala adversaire héritier akozala adversaire direct ya Fere héritier aza adversaire direct ya Fabregas
wana tosevale bafasi te bato oyo nde balinga bakotisa débat ya fere na fale eza bacharli paka te bacharli paka baoyo nani oyo wana otanga na isp gombe oyo nani dadimola bango nde balinga baya kotya bandu. Voilà, fidèles internautes, bonjour, bonsoir, et de prendre la RWA Pibota la Bisso partout dans le monde entier. Bolanda Bisso na hérité Iboula officiel, Bota la Bisso na concept TAD télévision. Merci na confiance pour Pesa Bisso. C'est le votre Alex Ngandou na Moulouba. Le Benjamin de la presse, moi na ba mama, autre Madi, moi na Nzambe. Un grand merci d'assistance, il y a BG Manda. Azawana, merci na maman, fille, maman Masolo. Président Jacques Nakati Evry, bon rétablissement, place aux Olivier. Merci infiniment à El Cornel à Ducy, J20007, moi aussi à Tembe, la maman chérie à moi aussi depuis Londres, il y a Sylvine Jolie à Londres, mon vieux Michel Mia qui est à Paris, à la Bisso, Olivier Nzengit, les pauvres de la ville, Papa na Super NG, Patrick Trifazé, Koura à Chine, à la Bisso, Nebumona Zabongona, Hérité Iboula, représentant valable et Abayaka, l'homme de Beta Biloko, tout sur l'actualité, à faire égo la Jésus de Niance, Pémi Bisso tout. Billetterie a déjà ouvert. Bandeko bosombi de billets, merci Nabino. Oh non, la sombité qui est vraiment billets très 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 important. Merci à toi aussi mon ami de longue date, mon ami d'enfance Bakino Bouchila. L'assistance Nayo Rita Iboula l'homme de Beta Biloko. Bonjour. Bonjour Alex Nando, bonjour Bandeko tout baota la biso. O baola na biso na concept touch, baola na biso pe na HI officiel télévision dans héritier Iboula officiel télévision. Bon s'abonner en tout cas au la biso. Kitoko na LNG. Je crois très bien. Na bandeko tout ba hotel héritier Iboula boyebi que non billetterie a déjà ouvert. Tindika bandeko ba kenda ko somba et puis là directement je dis merci na restaurant Bisso na Bisso 5 étoiles et pas avec na Bisso Sims en tout cas ba ensemble na Eclipse Lomingo toujours drapeau des lions en tout cas merci à honorable Papinzila. Honorable Papinzila na pesio bambote puis na pesi mbote na mama Laurentine Lola na pesi mbote na Sylvine Jolie na pesi mbote na Adrisha motomètre beba zibeba chafouin au mona na pesi mbote na mon vieux Silvio Wechi l'homme aux cheveux blancs en tout cas na pesio bambote mwana batu ya mama Wechi ya loboko mbenga ya na ngai et puis na pesi les inséparables Fivio Kunamunzo na Laetitia de Liège, en tout cas, on a pesi bango, bambote, na habité qu'on a barota la biso pas avec la biso. Clem bien si motomoro bien motomoro trop assuré, ba question à yo, ba réponse ya. Voilà, merci Namo déjà en forme hérité. Ouais, très en forme, vraiment la bande ko tout barota la biso na habité. Zambalo la ko pesa biso makasi. Tozala toujours wana pona ko communiquer bino à temps réel. Par rapport à l'actualité, nous sommes dans la musique congolaise. Voilà, héritier Iboula, billetterie, il fallait faire le 3 mars, où il y a toujours un anniversaire, il y a fait Regola. Malheureusement, c'est la maquille bomoté. Après 9 jours, billetterie n'est que faux. L'impression autant qu'il y a une nouvelle loi, il y a ouverture à billetterie, et ça là qui est. Bon, par rapport à la billetterie, je crois très bien à la biso. Baby qui est créé moi nuit, je pourrais dire par rapport il y a Bagolois vraiment très très fâché il y a au Saganaté puis Bagolois mususu ba déborder qui vraiment balangage comment me tout ça ben on a téléphone au tombo qualité Iboula nini boye c'est au sala na funda oh mais comment faire ça ka boye nini au mona teke ah na besoin mona ne bosala motema ya kotita mais le problème c'est que Babi, c'est lui qui aime, supporte. Ah ouais. Tant que vous êtes fanatique, il faut supporter ma caprice. Parce que tu as la motive. Peut-être tout le monde a un danger, mais il y a un danger. Il y a un problème technique. Problème technique et con. Mais si quand on a l'ouverture le 12 mars, en tout cas, on a dit en pleine émission, on a fiston frappe na BG Manda. Ok. To beta qui m'a beaucoup après, on a donné ma to Meli. Ok. Pour te lever maintenant. Comment il y a des gens qui ont souscrit le recherche. Comment d'accord le baba faire, moi je vais faire concert à ING Arena.
qui ont billetterie fongamaki te que quand ne ba ne ko sala ka mo ba tembele ba so ba go ba annulé de place ba ba mageno faire rigola ko aza vraiment amateur na plan musique. Ah ouais. Mais sikoyo batu ba yebite concert peut voir la plan annulé nde to sola que simite ko to ça. Ah oui hein. Mais les gens vont venir condamner l'artiste na bureau. Pourquoi? Parce que bango ne ba na signer contrat, va signer contrat faut otala ba point nyonso ezala bien faire na bata one pod basola kitoko et puis ba municipal date le 7 juin. Ya na ndolo bana batuke le 7 juin concert ekozala. Ba reporter de billetterie. On a essayé ba gola le 12 juin na billetterie fongamaki na 16h. En tout cas félicitations aux Gaulois. Bon le matin bon continuer au sommet parce que opération sold out. Il faut ça la main, plus vite que possible. Ok. Pour bateau, tout le monde déranger sur le téléphone en minute. Dans la poste, vous sommes si go babi. L'objectif c'est ça. Parce que matière nous sommes au Tchawana. Et ça pour me oui, tu as un souci billetterie fondamentalement. Mais sur le bus, tu bon mais bon, tout ça. Allez-y acheter les billets. Donc le moment est déjà arrivé parce que tu sais la terre mouquée, tu sommes maman bien parce que pas ba Gaulois terre mouquée à la raté. Gaulois aussi ça t'a barreau na 5 jours peut ba la ligne na ngona ça. Ok. Est-ce que par rapport à l'ouverture de Salami déjà évolution au Kende na 2 jours de tout ça? Na 2 jours vraiment ezo kende kitoko, ezo kende vraiment bien. Ba dongolo mi ce soit ba otala ba rozela. Moni 16 000 places pas faire. 16 000 places na ba salle roi ba proteza munene. Ah oui. Mais pas faire na ba moura bonne musique na ba golo na e eza pas cité autonisa. OK. Plein rozala puis vi les 12 fongamaki, les 13, les 14 tout le monde a marqué non j'ai et ça rekende bien anomalie mo eza depuis problème technique la un sauter na côté na difficulté so ma bien moni que ezate. OK. So c'est na faut ba arranger ba makamwana nyonso. Très bien. D'autant au côté bon ligne à saturer bon moi so ma bien ezate. Ba réclamation ezate pourquoi? Ba lukati ba arranger ma peu qui n'est plus vite que possible par rapport à puis par rapport ba fanatique o balinga faire ndenge bazalaka bata chaud donc resomba ba bien on senga que non il faut pas arranger ba maramunyoso pour ça la clair bosomba ba bien na bino na kimia. OK. Mais s'il faut toloba par rapport à retard aux manœuvres oyo ils ont marqué ouverture à billetterie tout le monde banalise Salami bande rebelle na ngambu o ba soutenir l'artiste fali pour il faut que nous tout droit ba lobby ba manœuvre na to ba dosa parce que bono luka moyen niveau ya ko bongisa mambo sale parce que besoin na bino ka demi terrain ça dans 16 000 que besoin demi terrain. Mais configuration ça doit être configuration il y a 8000 places c'est ça la moitié à salle. OK. Sur la moitié à salle pour pas sabino accès à nyonso boté qui non configuration wana so boté qui 8000 on est sili peut-être boté qui boté qui 10 000. Est-ce que ça là aka ngaliso bomba 6 wana te alors bo continuer bo beta on nyonso les pas maneza nini ba osanga ndelo wa oloba bazo sanga lo oloba moté que leader na bonga ka tsatika na Kovo atika na Kovo mais ba eli biso mutuka ya 800 ya 800 000 balles mutuka bandika siko yete ibula monsieur bandika kayana ebiso te moté ba baye nini baye balobi nini configuration ya 8000 yana ici bango que non ba roza la bazoba na niveau na pour nini so ba doit configuration et là ba sali nyonso ba tchaka monta mona ya liboso. OK. Bokena na so bosilisi yango apo ba fongola bino lisuna na nini ba bandeko ba bete ba concert ezali neni ka bongo les pommes manesa que non il y a 16 000 places ba pesi biso 8 000 na to go villon espace à 3 jours 4 jours. OK. C'est ça la fait les soldats so ba fongoli lisusu to continue so ma 8 000 mais biso to zo configuration à 16 000 places to zo configuration la moitié de pour te faire bien à moitié de configuration lipa mobimba moni lipa ipai ba diviser en côté. OK. Oh pistolet pété ba tongo baguette dans munene na biso tout ba golo to li yango pe ça moi là on lo baneza nini bango moko ba li biso vidéo qui artiste moi ce mutuka 800 000 ils a 300 ceux qui disent ceux qui 11 000 800 000 kasi on a lobité bon ba tienne réseau biso to monitor siko plaque wana oyo mona na wana bacha biso image bacha mpanze te sabe plaque oyo mona na wana esali nini kasi ba comment kombo ya fali siko plaque wana za mona na kolo mutuka zaki
oyo babandaki wana po mutuka wana tomona wana poto bayana wana Kinshasa po ndako kutu batonga ti lelo ezala ehabite soki mpe ndako yango ezala soki mpe babetanga bacarton bavimbisanga bakanga bafoto toyebaka te nayebi so verité po ndako oyo moto atongi ntango basali inauguration bakati fo bato basani balala te bato bakolala te akosaka bato fort biso fere akosaka te soki fere akosaka me bomona te makambo mosusu ya fere ekokende parallèle mais so bomoni te bati nyonso ya artiste fere egolo ezokende bien pourquoi parce que omona te non bafanatique na ye bakotambola le même na leader na bon objectif ya leader biso leader ayaka kokosa te ke o nasombeli mwana mutuka bamona yango te osomi mutu natongi ndako bamona yango te mais siko juste tobetaka miziki oyo loba nani saisa betaka miziki tobetaka ne miziki batika olela biso bapolémique ezanga motuna mako soki l'artiste fait ego la 8000 places ya problème oyo nga na yebi ya monesi towana 16000 places po yo arena plutôt ING arena eza na 15000 places soki débordé to totyaka na nini na force wana eyemema biso eza na ba 16000 yango moni te l'artiste fait ego na bokasi te oyo azala parce que Adidas Arena ezalaka na 9000 places mais tant tosalaka vente ya babillet toteka 13500 billets na 13500 billets mondele atali abi 13500 personnes oso natya bango awa bato bakokufa napesa bango deuxième jour ke dimanche événement mo ezali babeta ndolo na bango su dimanche bakaboli bapesi biso nini dimanche mais sikoyo soki bato bali banofandela komba fere na ndenge mabe ezalaka lokuta parce que bango bauti kobeta badifférentes concerts bazwi baconfiguration mosusu ba 8000 ba 6000 ba 5000 places mais batondisi yango mpe te batondisi te mais biso soko tobetaka baconfiguration mike te biso tobetaka ya mvimba lipa baguette lia otonda olie motondi mais babi déjà barideau bosombi mpona concert ya ING Arena biso osomba barideau te bango basisa barideau na bizu basisa barideau na maison Ephraim basisa barideau par-ci par-là va même namona bana mosusu baye kosomba biloko mpa momi nanga barideau banini oyo tolwaka mingi banoir mpona bizu esili tolukaka banoir okana pei na mati oyo ekende ngai kuna eza ebele na château rouge ezala te esila ye bamere ya château rouge babi esila po kuna soka barideau ebimi batie ndule baka na bandule baya na batourne ebele fo batambola na barideau te biso ezalaka maka tosombaka rideau te fere ekolakisa somo soko tosomba rideau oyebi toti obeta na foire awa toti obeta concert na foire awa ezalaki ane passé avant tofete na bafin te ezalaki badebi fin année passée te fin année passée foire oyo toti obeta fin année passée voilà oyebi nakoti na fitini natali place podium eza natali na ante place nga na okota bi oyo nini libuluma nzenge na biso yo laisse tombe tala espace muna nani siko nde baklasse bacontenant bacrée bastand baninga bi fere awa esuka ndenge mais ndulu wana esala plein ya kosakana te yapona koloba na bato te 16000 moso mundele apesaka biso bacongolais visa na facilité ka nde visa yaka naoka 80 euro bongo ndenge ezalaka 80 euro bongo okotima ba osombi ya baneture pan biyeka $1000 omona bagolo baka na Kinshasa basala bacope na bango mwane bakokende kuna mbangu basala wana omona te ebanda okoma siko satire omona phénomène tosala na Adidas Arena bato bauta par-ci par-là na Paris baye bato badifférents pays baye batondisa bahotel batondisa basalon bataxi embouteillage na Paris mpo na fere fere asalaka bajet te so omoni golo ya Kinshasa azoreklame billetterie yo monango aza na ni visa golo ya Kinshasa aza na visa te aza mpe na ni passeport mawa ibula menenga nini makambo billetterie papa yo zana tono na Kinshasa foto yeba évolution
ayesinga fo toyeba évolution todiscute ndenge na quartier tokodiscute ndenge na quartier sikoyo biloko ya bongo yebisanga tokodiscute ndenge nini na quartier so na biloko ya bongo golo na Kinshasa oreklame billetterie sikoyo biloko osakana c'est grave bati mara na visa à 80 euros tala au moins mdusa apesa on na facilité mwana mdusa obeta mabuku a père na bango ateki na muto asima mati avion pour soutenir affaire na ING na episode oh botina ba jeu na wasala na affaire de faire mutu mususu. Parle de la musique hérité bout la faire rigola ba préparatif déjà te bi ya ING ni bandi faire rigola bon c'est la ba spectacle ba mélomanie bon dans le bagage que non faire un bêta album Dynasty ok oyo eza banzembo télé banzembo wana esengaka pe ebeta me belé pe salama bien ebike spectacle oyo erataki na Adidas Arena erata na Suisse erata na Café Musique en tout cas tokopesa yango na ING Arena parce que nena omona ndenge travail eza kosalama tu sens vraiment que non l'artiste fait rigoler ces derniers temps au travail sous makasi pour bapesa biso spectacle bien kota koyemba kutu elle la fois fa bobo ça pour faire des confirmant a chapé de très bien donc j'ai ça tu te remets au kota spectacle boya vraiment belé bo revivre encore babiloko bo ratek na Adidas Arena ING Arena na café na couleur café va sentir au majeur côté organisation tout le monde en Adidas Arena sont les bandits les un peu compliqué jusqu'à ce que ingénieurs de son mais tout à la image ba musicien ba déclarer ba musicien ba déclarer ça mo décoller Mati de Gaulle le bon on est bandeliso ezala na bien teti ba boyemba ba bongisa so ba jete ibula to solo la pembe ba bota la biso est-ce que l'organisation bo bongisa yo na poto yo poto ko gana Kinshasa e ko kante na mambo esala makati mam te ba so moni po mesaka nini faut to comprendre que ezana ba micro mususu musicien mso bo sana pe ko fungola ok pour comprendre oyo boyo ka son le maloko trombone bani tout arranger au son a luka arranger po avant ba ya ko mata na podium ba yemba ba sala ki da balance lo ba msuka bato ba leka na ton ba mise ba mat po ba mise ba na ba désordre na bango ngana ebiso ko fundi ba direct te ba na ba désordre au moins même jeune de so bi Mati de Gaulle oyemba awa mais il y a changer place ayema ba luka mikozo sonner bien ngwa ozo so la permutation na ça la un mot perturbé pe son ok et ça na faut pas arranger ngo donc c'est ça bon le baté go so zaiki mabe o na mina biso vérité mais so quand tu go na page affaire kenata na ndomoli to kota na FG na faire go la production kota la Adidas Arena on a que non concert impeccable na son kitoko donc c'est ça. Est-ce que par rapport à la featuring au Ferigo la bêta na dynastie na ba frère nae ou ba ota ba wengi ou ba ota par-ci par-là pour cela déjà za mona wengete est-ce que tout s'attendre qu'il y a tout ro za mona wengete ma génération wengi ouais ba nzela mo tout s'attendre pour tout le monde déjà Jacques a tout ro so que espace mona niaya en matana puis pour dire boye manzek ba imana Ferigo la tout s'attendre na ba tuana boza tour na ING ya Jacques abini habite so ba bengi na bango esenga ya yemba ba manzemu na bango tala tala ça va boye te ça non pomme te ça nzemu ba yemba kokolo ba espace ezala kaka ok comme musicien so yé place mninga na collègue no beta ndule il suffit qu'à mon âge ok so mon présence ça biso do ça l'émission et la par invitation te et ça par invitation te ya Jacques ndeni yara ndule banini te là on s'est par invitation tout mon Egyptien et na soutenir Fali na you arena malgré ça na katikati auto molaka mutubo moi ba moneza ida oh openze bio auto bakata wana montage bakatani koto mambolo na lobi na yo fina bien Gibson na ya na you arena ayi wa assistant no na yi malgré ça na katikati bon ton auto mo mutu totika yo le problème na Gibson te comme nini le problème ngabina boninga ne balo ba vérité te ye moko aloba ngone émission aye pour soutenir frère na you arena ezala na ba na katikati mais ezali vraiment nakoloba nini azali ma censé te ta mataka podium ato mamesiro biso bamone ba remercier tayi so pe bamoni ezala
je signale la présence d'Égyptien Butukondo Laza ah banini occupé au mata banini ça la peut bien encore libanga on a tous l'émission BG Manda na sima caméra tout temps on compte je signale la présence de BG Manda et ça la peut bien OK il y a Jackie peut sorailler na ING Arena ça va côté full au matandeni faut y ma côté ya bato on doit misa ba côté ça banda venir na loge au talipe mansano ko pesa ni ba mbote a comprendre ya Jackie azali na nenga système tant on m'a tapé na parler ba bisinga Jacques Zat on est qui va le rassembler matipet que c'est musique OK mais mon a lobby que non c'est espace ya na mama espace et ça va ma volonté et aussi ma faire na podium tout connais mo pas ko komela faire rien ni na besoin za na te ya sala ngote kwani a sala ta a sala ngote quoi o yemo sala te mes frères na eti okayo na biso ga sala te to na mutema na ete mais na kotala mutu ba sala na ngote OK comprendre et là musu ba mutalo ba da soki espace ça bon on essaie au senga indirect au senga qui tant ozonga lo bana be mission ni soki espace ça na osani et là musu parole ba na pe na TV te même ko mona maya neni ngai ya njare na na ozala pesa OK et ma bête donc c'est ça sans polémique ah ouais pas au jus de temps comme ça fait peu fort abi fait na maison na c'est mal roi numéro 9 nous ça mon bébé donc ba zongo na ndenge ba basu donc par rapport à votre niveau de bâtiment sous un conflit entre frères et goulana ya Jackie c'est que l'eau sala na moté et ba na ba pomte faire autant ba comme on a bango librement OK ba tunne ba moni faire lui-même na kata faire na pomme na mutu OK ba tonde ba approcher faire Alex au mon avis mon mutu na mbongo mutu na trop d'avance ba respecter ka très bien ata za mina yo faut respecter loi de la nature to ça na biso ba jeune to sala mais to sala ngo suna public am so ta biso mi bali to sekana to mila mais place ba baza moi réserve faisable mon ifere na humiliation o azala nango et plutôt ne azala plutôt humble ba tout balingaka fere balingaka te au mona mutu mususu alingaka ne fere mais na présence boye a manifester ngote mais na mutema yemo ebi na lingaka fere mais so lo parla na loba nini au moni mutu ambongo so ko tambola na ye bozaka na ye soki otimie c'est que mutu sali mabe nakosi yalo wa mielit otoli miel na sentiment ote mwana mutu ambongo oli ambongo na ye oli ambongo ne pekuna na bimana bosi mais so ba omoni su pembe na été bato ba bulelo nini ba bulelo ka forte amso ayibati te amso yo oyibi yo muto za na la mais ki osala pe mutambongo pasale lo mo besepeli si yalna letisa yo Carolexatin te to ke ga bongo amso pe manque à respect ki osala pas ta supporter papa babia muto asimi mbongo batala ajinete lité akana to fuka mala Afrique du Sud lité akana fuka mil bana na mo ba boti ba ise bana na baba millionnaire so ba milliardaire na Afrique du Sud bana mo mi pe ba le amitié basi ba fani ba tembongo na mesa isi lité akanda pona pardon fo osala mo ya kofukama et puis kofukama neni ya ozo konvula ya nini ya ozo nguluma lité akanda baluti ma mesa maboya ya télé mama mwana na lobby azusi ko botsa la rapesi so ebisa moni so pona nini pona mbongo ti ozo comprendre mutambongo batimaka ete poso balobi te o sacrifice anga bomaka na ntango nyonso bofai na bomaki ote pona ya na lobi no te bato ebele batima fere bango bayebi loko basala fere yana mutu mosusu azali pire na fere soto tokende mutu loka Bill Clinton Bill Clinton akotima fere na problème na fere tera bakisongisongi wa batia bakisongisonga bato batia mais ye mo pa yebi makambo asala ozo comprendre po tozalaka en plein studio obete biso loko esalama te so tosali po fere ekola mutu ya malamu asangisa Bill na selelo amie bango mpa number 1 bakutana number 1 bapesi chaque mutu bao na ye epakosi le mutu mpasi ya ye le mutu adivizango lisusu bobakisa
basalaka bato ndeni. Ok. Ozo comprendre papa frère noza frère no mutu bokembi na ye ayeba pasi na mutu bokembi na ye te ayeba pasi na tata mona Alex olela alela na ye c'est tout à fait normal. Faire égola soir la souci ya ba master na bango ba évoluer ba émerger pe na musique. Ok. Ata Mathieu o la Costa sala na ba télévision na ba buso bati. Il faut y aller pembeni. Tala na bien baloba acheter les temps quand les jours sont mauvais. La cause, mon la cause, qui minait nous ça s'arrête à pamba. Faut pousser la maison, pas faire. Aïe bien, maman la cause ça là, moi aïe mague non, ça la mon main na ma belle. Moi na pousse na paix. Ache datit. Hein? Tout ça. Foi. À reporter, c'est voilà héritier pour le muso tango na sentiment moi la coste faire a mutu na ye ok ala yi chef na ye atika minene ok minene na ngekomi mike ngana tele tala ba voter ya maman ba voter malelo te mona minito bato ba poussa na pembe na faire ba ozo onction ok wana mona nzambe a Jésus ok mutanima sacrifice à kota prison bien au monde en bas cher tout dans la cause et pas sa prison ya poto tout dans la cause il y a Didier ce qu'il a fait on a commentaire a commentaire la cause a mis ici a reporté comme ça à poto ce qu'il a fait on a commentaire c'est justifié non c'est justifié oh combien de conseils à reporter moi la minute et à Oloba pour ça la cause a dit à faire na bana mona na benda suki wana we sala boy mona na benda suki utara Afrique du Sud suki sabo comment na akati kovo wala ndili idea na bango yakati kovo na mutu wana ezala pe bien wala ndi père na bango c'est bon ba mitu muso mito akati kovo te ok bon un artiste mo akati kovo mais Tezara Rap français. Rap français. Rap français. Ya kovo yo monte ngeli lo ba wa Zidane. Rap français. Na zuma photo na. Zuma jang. Na mon basu keza. Rap français. Ba sud. Ouais. Ya tshara la suki tiriki. Rap français. Alongoli ne abanyi moi. Voilà héritier Boulato sur la sortie médiatique qui a fait Regola émission Olubisi va pébé les temps on en gros pour que le bani na sortie médiatique qui a fait Regola. Félicitations à l'artiste. Okay. Et puis félicitations à la journaliste qui fait Regola. Thierry Gamon, en tout cas, c'est vraiment que les professionnels dans le domaine où ils en tout cas, pourquoi parce que les fans ont plus de parcours d'artiste. Très bien. Les gens ont na la télévision. Au moins, je connais les Wenge. Obandi monsieur combien na ngo bonga yo nyo bebisa mais to solo la ça mise moi les gars je connais les Wenge mais OK Wenge ne ebi so na bato Wenge bato ba yebi Wenge o ba mona ye nenga ya on a la chance de na plateau wa chance te on met to se mise qui to chance te ne o bebisa na bebisi na tika se wonge monsieur sila beta na beta biloko olinga ngwa o sala ne sambla Alex Nganu personne ya bionano au moins pour message l'artiste fait Regola la siga bat OK que na musala oyo to sala la musique tout d'abord il faut respect ça OK et puis na musala to sala la musique ceux qui talent exacté pour que nous aussi me rappeler qui cité pour recouvrir ma bé on se comprend au bamba na faux au télé mise balaksara misab pour sortir le parcours ya faire na o azalo nga expliquer au monde que faire Regola excellent makas mais dommage na bato bazonga na ba sens o bazuli yango na partie au faire abenga qui Fally c'est un garçon qui se débrouille bien et créé son a tourné bato oh na garçon na mona mobile bino oponini c'est ça que mon mot lingala na français so tant on va boy garçon to bien a Fally fille
Et peut-être c'est un artiste congolais au sens ça bien le bon sens on a peut-être. Oh, azamuna mobala au sens ça bien. OK. Na lingala c'est bon et bien. C'est un artiste congolais au sens ça bien. Peut-être est-ce qu'il y a un plateau là dans la facilité tant comme faire. Il y a artiste là. Attends à faire faire. Tiens, tant à ma faire Richard de poule. OK. Ben l'eau na faire nini. Ah. Casser ben bon. OK. Mais si on batunde ba o luara que non ba balolango parce que faire na be mission total à salara. So va poser question fa ba nous so ba ah na mission type mo sala ma canal plus ça va chinga na parler ça la ba bula bi ah vie leader a tomboli yu mana oh naïté fanatique nabi kabino moko sorte je vais attirer les bisa mais siko va poser question aloba nini fana ça reconnu ah oui na mboka na biso na yebiete ba yebiete c'est toi ba otanga komona est-ce faire ça ignorance ka yebiete OK on comme mabe tant faire ça la mission abika yebi na nati problème ce sont abeso yebi falité problème ka pour moi ça mutu yo yeba yebo kutana pona mutana bo solo la raté pour nous éviter tout ça ni tout le baga bolam balobi bolam où est le mal so batu balinga ngeke mission na faire aya koloba makamuse bota be missionnette po basele da ba mona ki côté on a bien wera aboti falité dit le manzaka le dia c'est pour mona c'est expliquer so on a faire gola na plateau faire gola tomboli le sous wera pendant l'accès que non aza mutu oyo asangisaka batu. OK. Non, c'est ça. Bino bagolo boniaka ke ba warrior bazala te metolani yemoko golo suprême faire golo en reconnaître que l'artiste azana ba warrior na au milieu ba plateau golo ba ke ba warrior ba. Bon ba nango mona bango tena ba nani na ba concert na. C'est bien ba tata mikolo pe ba kenda. Obi te kuna ba leki na bisone ba papa ba ya au moins ba maturité kolo makasi ba ba kumisa nde faire la bonne musique. Boyo kati baloba ke kuna batata kana ba mama bazala boyo kongo te faire gola a reconnaître bango pona bana po lingaka bana aïe oya bio hein pour venir bio alingaka bana nde bayike bana bakena ko soutenir po yepasa mwana po bakena soutenir papa et ça la bien yanga bike ba wario bazali ba golo nde make bazalaka nde siko mobono po bango bana bango mate tema baloba ke no bana OK obeta musique bana pour on se fait ça bana pourtant bino ba ke rendez-vous na bafle to tchaka micro bo bat ba yemi kasi musique bana so biso ebisa ngo so batata OK na ba mama na bango siko ba oyemba siko unisson koto bana ba yembi na fona bango koto be ba papa biso yembi siko ba papa po bango ba na difficulté ko yemisa ba papa OK so biso yemisaka na ba papa na bana na bango ezalande bongo wario msokolo ba be ferete mais so fa na pale minene nanga komi mike ba oyemba po banzembo wana mutu akozapanga sati il faut comprendre c'est un peu ça et monsieur le gars du toko bandeko wana en tout cas félicitations à bango et puis l'artiste fait rigola azo avancer mais ngelo mona zo kiana na émission na c'est que ingénieur c'est le bout penza na chez na ba guerre banda mo kala on a raison et banda mo kala banda kala mo kala bon omoni on a déjà série à wonye omoni mutu musu pe na vie OK aroza obstacle na yo mais obstacle ko memo na réussite OK obstacle o bless bula chali boso ya faire yango comme ça faire bola azali comprendre ba fi on a tout façon ba traiter faire eza oyo faire azali
na ndenge kotala na bokasite ya musala o ya musique donc akotisa esprit wenge na mutuna ya mobimba donc aza mana esprit wana yango monke lelo fere gola fanisa jet set yango mona génération fere qui a mukolo ezalaka respecté aviva pe na ndenge na ye donc c'est ça voilà toi qui na suka mais tout le monde peut l'artiste Robin Mundibu a date le 7 juin aux jours faire rigolo dans la ING na théâtre de gymnase et watanabe le 24 mai jibin na le 10 mai il y a un message nous repère na artiste au bana ba date bande ambo Mundibu sen a date le 7 mai le 7 juin beta ni à concert na théâtre de gymnase c'est bien théâtre de gymnase toi il faut que ça gymnastique ah là là ya makasa biloko wana papa chez Robert a le 10 mai il y a le 7 juin fara na vient faire rigolo te boya kobeta Paris na biso na Belgique ya beta na Paris date moko tabe so bato ba na Paris ba ya bo Belgique bon koto bato ba sa gymnastique koto bato ba ke ndule OK ba osara ba fleur ba che ba sa gymnastique ba yo ba ndule ya ING bon ça là bon oh bon est-ce que bon na bien eza musique si tu beta na Belgique ya beta na Paris. Deux pays différents. Habite en France. Deux pays différents. Merci beaucoup, Héritier Boula. Le 24 mai. Bon, bien, comme le niveau. Babi, déjà, c'est beau qui est bien. C'est bon, c'est bon. Si bah on ça au secours, papa yaka. Si bah on ça au secours, papa yaka. Moi, la mission, on va ça la banque à boulot. Bien, terrain qui met bien. Parce que c'est ça. C'est là. Rien. Bah, c'est belé. Bah, ça va belé. Yo, mon abonnement. Yo mona na salle où la table takanga yo ba bien nani comme mso ba bien ngeza nani goga te mususu maître supérieur te comme mo Karim Mokonza ben ngari boyo patanadi so ba puso ni blo mo yo mona na salle où ba ganga ko mwana so ba za ba tala ndule wana ezaki ndula teste si réellement za ba fan po ba fan wana ba gagner nani ba réclamer fait so il peut se faire un peu faut pas dans la période OK quand c'est vient d'abord la musique ça indou la test test sur le poids bataille poids aux non ba peser mais monsieur comédien na suka to comme même na suka quand nous mais tant bocha héritier watana bien faire rigolo ba directeur direct non est-ce pour faire na héritier ba aux adversaire héritier aux adversaire direct à faire héritier c'est adversaire direct à Fabregas. Wato se valait ba faste. Bato ne ba nga ba kotisa débat ya faire na fallait ba Charlie Pakati. Ba Charlie Paka ba onanyo. O notanga na ISP Gombo nani. Dadi mola bango ne ba nga ba otsa ba désordre mo zanga mutu na makolo. OK. Pourtant wana leti couvre pas ko kata ya ba mi. Biso ba tera na biso ya CCCC onyati BG betanga ya ba bendi c'est ça to ke na ka malé so bango ne ba nga ba commissaire bon ala adversaire direct o ga président na tanga komona ala les ba petit ba yebi bazo ba indu ça pas vient na ba on les pad ata ba la musique des esprits on va musique des esprits dans l'esprit mais faut ba ki oda vient c'est ça. Merci beaucoup Héritier Boula, ba retenir nini ba dédicace to ka bonana. Ngana 5 ans na batu ba soma billet ya UNG Arena concert le 7 juin. En tout cas besoin que c'est l'artiste fait rigoler l'ascenseur ça la biso vraiment bien. Na bandeko tout batalinga apesi kaka mbote na chipo muchipa papa na Messi na Diama apesi mbote na le boss c'est là c'est Pedro apesi ba mbote na apesi mbote na les inséparables balobi Laetitia kuna munzo na Laetitia de Liège et puis na Five kuna munzo en tout cas ba mapasa na pesi ba mbote puis na bandeko tout o batali biso Sephora DJ Luka na pesi Chama mbote na pesi maître Patrick Abomangu Bune Gogo merci non Alex Ngando et non penser vraiment ouais ba biso pourquoi pas Elvis Pocho merci voilà merci à toi Héritier Iboula merci na tout botali biso. Bon séjour à toi, Maman Bijou, Badiaza Djana Kata Capital, boutique Bijou Molato, Kanda AD, référence ex-Lambert de Paris, Megatop na Inza A, 63 sur Kassabou, Megatop na Nyangwe,
Sans nous dans cette référence, arrêt major, JBL Kadima, le roi des salsa, depuis Ottawa, Bambo Tebele, Papa Nadjaden, Moteme Louis Scott, Nathalie Ramazani, moi aussi, Nzambe, mère double, Maman Namaela, Onya la millionnaire, je te salue mon ami, vous êtes tellement ébélé, tout bazala qui n'a biso en espace Mareza, Elvis Pocho, Bagino Boutila, Joël Kassomo, l'international, la Baladit, Longangé, Jérémie Mekenge, vous êtes tellement nombreux.